La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Arrivé à pasteur Mike Kalambai na kin bandeko nanga ezalaki somo. Car ande bomona na telebino mwa babilili mkie bomona mpanzi wana bozomona eza arrivé ya pasteur Mike Kalambai na Kinshasa. Toyebi biso so pasteur Mike Kalambai auti kobeta Zenith na ye na poto abetaki Zenith kuna na Paris donc ezalaki nelikambo. Biso nyonso toyebi Zenith elekaki kitoko makasi. Alors ba vidéo o bozomona population eye koyamba pasteur Mike Kalambai donc pasteur Mike Kalambai bayambie na Kinshasa lokola mokonzi. Vous excusez nga bandeko. Bayambi pasteur Mike Kalambai Kisasa tombe kande bozomona wana aéroport batu donc full a craqué. Batu ebele nyonso oyo baye koyamba pasteur Mike Kalambai. Alors moi ba image on a teli bino botala lelo pe Irsil Botelwa TV alinga loba pe moi muketo yeba eza nini pourquoi baye koyamba ye boye po pasteur Mike Kalambai a voyage ka déjà eza mbala liboso te pasteur Mike Kalambai baya koyamba ye. Donc a voyage déjà alors tomoni kaka boye baye koyamba ye batebele ezamba liboso ta voyager pardon ezamba liboso te a voyager donc akenda pe azonga kame bayaka koyamba ye boye te. Alors eloko nini o esali bayamba pasteur Mike Kalambai boye eloko nini o penza e motiver lisusu batu bayamba pasteur Mike Kalambai lokola mokonzi ndenge bayambi boye. Alors bandeko nanga tozo solola yango awana Irsil Botelwa TV. Yango wana ce qui ezamba no ya liboso o kota na Irsil Botelwa TV en tout cas au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et aux ala malamu minkande tolobara na système a bien na ndenge moko kitoko makasi donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez et aux ala kitoko makasi. Ndeko okoti na chaîne na biso ceux qui vraiment au s'abonner kobosa na te partager na Facebook, partager na WhatsApp, partager partout, tindela baninga lien, partager na Messenger pour que message oyo ekomela batu nyonso bayeba eloko nini oyo ezo leka. Bandeko nanga ba vidéo ezali en tout cas tokotiela bino ba vidéo boromona pasteur Mike Kalambai a déjà préparé pour na stade de martyr. Alors Madjabou a tie ba instrument en G, tomoni ba instrument eza tellement ebele donc sonorisation ekozala vraiment kitoko makambu nyonso ekozala bien donc sans polémique peut tolingana biso polémique te tolobelaka likambo mukie concert ya pasteur Moïse Mbiye elekaki nango kimia eleki nango bien makasi mais bato bazaki kuna na concert ba déclarer son ezaki penza bien te. Côté à son vraiment ezalaki penza bien te toyebi ba concert ba fali leka ba concert ba faire leka peka kuna na stade de martyr alors ezalaki vraiment na son ya bien wana bomoni mama ya papa na biso Mike Kalambai wana mama na ye koto ndeko na ye donc mama na ye wana ba ye koyamba ye donc ambiance ezalaki. Donc ambiance kitoko makasi bayambaki ye vraiment lokola mokonzi moni bandeko na ye koto pe batu baye kaka koyamba papa na bango ndenge ezalaka na mupanzi pe koto tomoni bayeli ye flair donc azalaki vraiment na esengo makasi ya ko recevoir flair na ye azalaki na esengo makasi ya ko recevoir batu oyo bayaki koyamba ye na aéroport. Pourquoi bayambi pasteur Mike Kalambai boye eza po akutani na ba problème ebele. Pasteur Mike Kalambai tant papa na biso Moïse Mbiye abeti concert batu balobaki mingi ke pasteur Mike Kalambai eko échoué concert eko leka bien te et concert ngo kutu ko leka nango kitoko te batu bakoya te batu ebele balobaki kaka na bandenge na bango batu balobaki pe na bandenge na bango alors kota la pendenga kendaki na kobeta Zenith na poto batu pe ba moni ndenge Zenith eleki batu pe ba moni ndenge Peniel asali nyonso pour que eleka mabe
mabe bato bamoni ndenge Peniel asali nyonso pour que zénith wana ezala te me by grace of God kande tolobaka na grâce ya Nzambe zénith wana elekaki nango mpe kitoko bato mpe bazalaki ebele donc à réussir étonné bafan na ye bato ebele bazalaki vraiment ya kokamwa bafan bakamwe bato ebele bakamwe yango bomondi bango yoyo baye mpenza koyamba Pasteur Mike Kalambai mpona kolekisa ete kala te tozobeta stade de martyr donc le 27 ekozala nde likambo le 27 juillet ekozala nde likambo bandeko na ngai donc to sala propagande ya concert à Pasteur Mike Kalambai eleka bien po boyebi Pasteur Mike Kalambai aza vraiment na bato ebele o balingaka ete vi ke mama bana na ye asalele mo ba propagande moko ya mabe o esalaki bato ebele bazala vraiment na bolingo ya Pasteur Mike Kalambai te alors bandeko na nga tokosenga kaka tosala vraiment propagande ya concert oyo eleka malamu nyonso ka nde bozomona bomoni ezalaki bato donc batu bazalaki ebele nzela nyonso batu bazalaki penza ebele o baye koyamba papa na biso na aéroport international ya Njili batu bazalaki ebele bamisu basalisaki bapolo batu ebele basalisi bapolo na chapeau bomoni bapolo yango wana batu balati bapolo chapeau donc batu mama ya Pasteur Mike Kalambai yeyo azana nu vraiment jeune ye wana bomoni alati pe kitoko azana ye nanu jeune. Alors pourquoi bana ya Pasteur Mike Kalambai bayete po ezana batu ba poser biso ba question ici Botelo TV pona ni tomoni Zion te na Shaddai. Pasteur Mike Kalambai alingaka vraiment ko protéger bana na ye parce que boyebi histoire na ye na bana na ye boyebi yango très bien donc et ça coûte vraiment ya ko beta lisolo en internet donc toyebi yango déjà ndenge zalaka toyebi vraiment lolenge a protéger ka bana na ye wana bomona ka ndenge ezalaka bato basalisaki mpe papier ko profiter pe ka kosala propagande ya concert ndenge kozala le 27 juillet donc bapolo yango wana eleki kitoko nayebisi bino eza incroyable mais c'est vrai tala nde batelemi liboso ya jeep na ye donc jeep ebima te Pasteur Mike Kalambai akende te donc ezaki penza lidombala liboso tomona Pasteur Mike Kalambai ye na Kisasa baye koyamba ye lokola mokonzi boye na aéroport mbala ya liboso koto pe bomona ba wana pesa ki pe ba pasteur musu bayaki pe wana pe bomona ba pasteur musu bayaki ba tebele vraiment bayaki pona kolakisa esengo pona ko manifester esengo wana pona kolakisa vraiment ke balingi papa na biso malgré les combats malgré diable azolukaka ko bundisa ye ko combattre ye malgré mais bazalaki toujours wana pona ko sepelisa to pe pona ko yamba papa na biso musala Nzambe o to bengi na kombo ya Pasteur Mike Kalambai. Alors pona bana kane ocho yebisa bino Pasteur Mike Kalambai a protéger vraiment bana na ye moko azalaki te ngo mo epe bana ne baya koyamba ye ezalaki te po alingaka vraiment kozala mingi ko protéger mingi bana na ye alingaka na ete ba biloko ta mwana koto yo ya azate bana baya koto bino boyebika bomoni population ndenge ezali donc population non donc nde na yebisa bino boye eza penza cortège o basalaki na ba moto kande bozomona ona na ba moto basalaki vraiment cortège moko ya malamu mingi pona kosepelisa papa na biso Mike Kalambai. Alors rendez-vous na stade de martyr bandeko nanga nani akozanga soko ozangi yo moko kozanga bisengo lola donc soki yo moko préfère ozanga na oyaya okozanga bisengo lola soki ozangi okozanga bisengo lola nga lobaka barankine na bango botikela bango nga naza pour Pasteur Moïse Mbie na okende concert à Pasteur Mike Kalambai te yaya yo moko nde ozanga bisengo lola car bango baokenda bango lola mais yo kozanga bisengo lola donc to soutenir papa na biso lolenge to soutenir Pasteur Mike Kalambai to soutenir lolenge to soutenir papa na biso Moïse Mbie to soutenir pe Pasteur Mike Kalambai po bango nyonso bazosela Nzambe moko bango nyonso basala Nzambe bango nyonso bazaba oyo bazosela Nzambe tata alors to soutenir bango et ozala malamu mingi concert oyo ko beta ma le 27 ezaka kate pona ote ngala ko kenda ngote ngala ko eza pona biso nyonso o bomona o Sainte Kapache ye wana donc eza pona biso nyonso concert wana eza pona bana Nzambe nyonso donc muto nyonso abengami mwana Nzambe
Muto nyonso abengami mwana nzambe concert wana eza pona biso nyonso. Na concert wana balobi te kezaka pona pasteur Mike Kalambai, na concert wana balobi te kezaka pona bato ba soutenaka pasteur Mike, na concert wana balobi te ke ezaka pona soki ndenge nini. Concert wana ezo concerner biso nyonso bana nzambe. Do biso nyonso ba otola tolandaka nzambe, ba oto selaka nzambe, bana nzambe nyonso concert wana ezo concerner biso. Alors o etali ba polémique to longola ba polémique pour to vivre bien, il faut to longola ba polémique ezanga tina. Ndeko nanga longola polémique kende ko kumisa nzambe, kende ko adorer nzambe na concert wana ko sala no lolendo te po rando na bango botikela bango na nzambe. Mutu na mutazaka na nzambe na ye, mutu na mutu ana relation na ye na nzambe, relation na bango na nzambe etali biso te. Lobi ta nzamba koya akojuge mutu na ndenge na ye. Nzamba oloba te ke o na juge o koto na ndenge ne, na juge pe o koto na ndenge ne. Non, nzamba oloba te ke na juge bango nyonso ndenge moko te. Nzamba ko juge mutu na ndenge na ye. Donc jugement e ozala mutu na ndenge na ye. Alors totika barando wana totikela bango barando o basala kiboye o bakenda kiboye totikela bango barando na bango etali biso te. Biso totala o eza liboso, biso tosalela nzambe lolenge na biso eoza malamu mingi. Yango wana bomoni ba image. Alors nazotikela bino tolanda mwa maloba mukie toyoka ndenge bandeko pe s'exprimer ndenge nini elekaki, pourquoi baye koyamba ndenge nini elekaki. En tout cas epesi esengo makasi na peuple de Dieu, bato ebele ba sepeli. Ndeko nanga so eza mbalano ya liboso koti na Ursule Botelo TV. Ana lobaka toujours abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Nzamba lola akomona yo, donc to s'abonner au sa malamu mingi. To s'abonner tango s'abonner kobosa na te. Partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, tindela baninga lien et uzala malamu mingi. Et puis tango zo partager partout ndeko nanga kobosa na pete tango s'abonner, cliquez cloche ya notification. Naloba toujours cloche ya notification parce que si vous cliquez cloche ya notification et vous permettre prochainement tango Ursule Botelo TV otaba aba analyse na ye o mona yango partout oyo kozala okozwa vraiment temps ya kotala biso. Alors to landa yango tina suka na article bien to landa. Tia commentaire à bien et aux ala malamu mingi tolanda. Tatu Mike! Tatu Mike! À Louis Vuitton! Tatu Mike! Tatu Mike! Tatu Mike! Tatu Mike! Yeah, Mike, Louis Vuitton, ensemble, hein? Hey. Tatu Mike! Ya Mike! Ata la pe awa te, boni boye! Tatu Mike! Ya Mike! Panza kuna.
Pardon. Hey! Malembe, Malembe. Mamba. Abusa! Yeah. Nemi, taturo yo yawa. Black na ngai. Esangana numbongo, Black na ngai. Black, wapi ye? Hey, Bauderi. Nandega ilaka na pokwa. Zela, Zela. Nasimbelao. Mon côté. C'est bon. Mon major, mon indéni à prestation. Il a pas ça. ndo nanga bouti kolanda wana bouti kolanda vraiment ndenge elekaki na kimia nyonso. Alors soko bolingi continuité ya vidéo wana banda na nzela ti bakomaki na ndaku bokende na Ursule Nzau officiel. Donc komaka Ursule Nzau officiel okozwa continuité ya vidéo wana ndenge bakendaki na ndaku ndenge bakendaki ko célébrer elekaki ndenge nini na nzela ti bakoma na ndaku. Alors osabonné na Ursule Nzau officiel. Donc komaka Ursule Nzau officiel okomona biso tokobima wana osabonné kuna okozwa ba détail nyonso ndenge nini esukelaki bango na ndaku bakendaki na bato wana nyonso na ndaku pe basalaki moi cérémonie moko basalaki moi réception elekaki vraiment malamu mingi. Ndeko nanga okoti na chaîne na biso kana tolobaka abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Nzambe ako pambola yo. Mbote na Madeleine Akeita, mbote na Gracia Mpoi, mbote na mama Yvonne. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua.
Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maïa Peto, Maïa Kimia, Maïa Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maïa Kimia, Yapeta.